ya liboso te toponi kote ya milimo epai bawa bazali epai bawa bazali bandeko na ngai boyebaka etala bino bozomona wana bawa bayali awa bandeko to totangi bakufa bazali awa tozobelela milimo wana ya bokoko oyo ya botelema na biso komema Farira akende akufa toza na ntina na ye moko toza na ntina na ye te parce que pourquoi parce que azali moto oyo asalelaka démon. Vous vous rendez compte? Mobali a comme moi, c'est un esprit démoniaque. Il y a un autre biquet. Ah ouais. Limo nyoso ifandi awa na cimetière oyo que na jour wana ya le 25. So ka check a check na jour wana ya le 25. Boya kutoyer baloti ya sasa ba Loris la congolaise ba Gilles Mafua tozobele la bino botala likambo oyo vraiment le 25 novembre to silana to tumba ya kotumba to zikisa ya kozikisa bandeko na ngai na lali voilà na lali na se Farira na cimetière mona mobalo naza na cimetière milimo bakoko na ngai bozo kangai papa Kimbangu zo kangai Arma Tungulu za ko kangai bozwa Farira kende mona mobalo ifa kufa mona mobalo ifa disparaître biso tozole la plus de 16 millions de morts bakoko na biso naza na cimetière place milimo bakoko evandi Farira ifa kufa mwana mobalo ifa kende a disparaître naza kobelela papa Kimbangu milimo tu ya bakongolais oyo elali awa na cimetière na ye kosaka po balobi les morts sont morts mais ba mort bayokaka bandeko na biso batangamaka te baokufa na poto lelo bakufi po mboka na biso ekoma na maboka bapaya Farira ifa kufa Farira ifa kende nalali na cimetière mwana mobalo demo na ye Farira le 25 novembre ifa yoka Farira ifa kende Farira ifa kufa Farira okomona milimo bakoko na ngai Farira oko disparaître okomona makambo bamona te nazawa na Paris na défense nazawa na Paris mbule yokinga ebeti mbule ebeti mbala moko mbule ebeti likbakoko langa bayoki ngai naza na Paris na Rena na cimetière bakoko langa bayoki Farira okokufa le 25 novembre Apocalypse le 25 novembre France ekotumbama le 25 novembre ekotikala histoire na humanité ba jeune oboza na Paris na lobaki na koya bakoko nanga ba répondre ngai Nzambe a répondre ngai baoki kolela la biso le 25 novembre Farira oko disparaître na zoloba na yo oko yoke pede moko na mokila ganya peuple la voix du peuple c'est la voix de Dieu yango na bandeko na ngai nayaki kolela pasi na motema nasali 300 km mpo naya kodéfendre mabela bakoko na ngai arena yango oyo le 25 to ekodisparaître arena yango défense yango le 25 novembre ekodisparaître Farira nakalisi komanda eso merci na bakombata fantôme merci na bakombata fantôme merci na kombata fantôme bino tout bozala mokili mobimba mbule beti bakoko baoki biso ba répondre biso ke toko gagner mutabanga te naoki lolaka Seigneur Dieu tout puissant alobi mes fils boza mibali loko bobeleli bana na ngai bana bilaka papa Kimbangu alobi lokola bobeleli bana nango bakundama na cimetière ya poto ba papa ngwanda bango tu batika la cimetière le 25 c'est l'Apocalypse na 10 heures bandeko tu bozala ba association bosenga sitting bokoma sitting wana bandeko tu bozala ba association awa na France bokomela police ya nater bamel continue bamel botinda bamel na préfecture nater botinda na mairie ya nater mbulango ebeti victoire bandeko toza obligé
Victoire. Ouais, Mboyoana Fukami, Mboule Bandi vraiment. En plein cimetière, Mboule Bandi. Donc, ok, merci, Victoire. merci. Ok, merci, Bandi Olangai. Ok, Tokati, Mboule Bandi. Que Dieu vous bénisse.